mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai na kati ya musala na kati ya mur de lamentation na kati ya koservir patrie na kati ya koservir nation pamba te yango musala bino bopesa biso musala ko défendre Congo na ba Congolais bandeko na nga tokutani lisusu toyambi bandeko na kati ya plateau na biso nini ba memeli biso sangwa mawa sangwa esengo bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle parce que omonika na mboka na biso tozalaka na ba bonne nouvelle ebele o kaki Kasai oriental choléra ebandi wapi okena Bwende kuna eza nini Ebola olongwe kuna donc ba bonne nouvelle ezalaka ya ndenge wana ba épidémie babomi batu babungi na mai batu balie masasi de bonnes nouvelles mbote maman mbote papa mbote to bandana papa to bandana maman to bandana maman bongo to ya kuna bien que la Bible dit au commencement Dieu créa l'homme mais maman pe nde azaka mama ya batu mama komo nani Osako mama Osako nini memio na plateau to komi wapi eloko ememi ngai awa kuli kambale kinangai makambe ya diama o gouverneur Olongo na gouverneur nani ngoi kasanzi de basali makambe ya diama akotole diama ya kufi yango na tuni awa bana yo popelo bila biso solution zate kena bungisi mobimba mutu kona bungisi lisusu na eloko na yake na kulu pape baba melingo la biladi nangai bati amoye na benga bidu ya kopoma nangai pe baba mangana bana nangai baba melinga le kinangali kola mbongo na yemako bofingi biso ba pauvre toza na mutu te pape ola biladi leki nanga droza na zamba liete Boniface ozana bana ozana mwasi gouverneur Olongo ozana bale kilo kwa langaile mwasi ya Olongo opazi makolo po bimisi mwana ndege mama jela bimisi olomiloni yona zambi na yo leki nangai botale la ngali kamoyo leta mboka yaza wapi babo melinga leki nangai ikola diamana emoko tuwazana zamba tuwazana zamba teto melanga usawapi leki nangai ateka boye leki nangai bona leki nangai leki nangai ozogi zangai diama leki nangai nakotala perte ni balete mobimba mutu akei diama akei bamikonzi ozwa diama nangai gouverneur Olongo yako boma famille nyoso ya bana papa likole ya diama oyo ombolie leki nanga kwati mabele likole ya diama tutoto za ba pauvre leki nanga 3 ans na zama bana 17 ye moko mwana mubali na biso azoli kapona biso bobomie nzamba azomona le nzambe na likolo leta na se papa Moliere otalela ngali kamoyo bazongisa nga diama ya leki nangai Fransengi kara premier qualité na boyi nanga ataka sikoto ibeko tianga masase botia na kupa na pote ya vili susu te nalanda ka leki nangai maloba nangai azuka maloba nangai azuka wapeza diama nangai papa bana 17 basi 4 bobomie na nko nzaba moni bino na ozonge pana yo mbote papa depuis désert kombo nani kombo na ngai Vodou Ekita Oka Théodore Vodou Ekita Oka Théodore oui très bien yo lobi kombo nani mama po moni papa nanga venanga Molière alobaka soki ojika o yebake otetela ke mafumbe oui papa eloko nini memi bino awa na plateau na biso ndengo uti koloba ezali sango ya mawa oyo tozwi na kati ya famille
Sangolini ya mawa ndeko na ngai papa leki na ngai kombo na ye Olomi Lodi azali Krezer atimboli diamant na ye na Lusambo na groupement ya Benankoi azui diamant nzambe asungi azui diamant na ye ya 35 carats. Estimation ya 35 carats eza au-delà mais estimation ezalaki 35 carats. Abimi na chef de groupement akei ko présenter diamant wana. Chef de groupement alobi te diamant oyo eleki munene esengeli tokende na bakonzi ya mine na territoire. Bazui moto baye na territoire ya Lusambo esika yango nde eza chef lié ya province. Bakomi ba présenter epa ya bakonzi ya mine diamant. Bakonzi ya mine nyonso bato nyonso bakamwe parce que balobi eloko ya liboso tomoni na Sankuru oyo eleki munene nyonso diamant yango oyo. Mais lokola ngongi eleki ezalaki vers 16h30 na mois de février année passée 2017. Lokola ngongi eleki papa kende kolala na diamant na yo na tongo service ya mine basa ila yo mikanda po oya ko pesa oya ko restituer ndenge ba pesa ba pourcentage. Ye akei na diamant na ye akei ko vanda. 5 minutes après la police en air bakonzi ya ndenge na ndenge babandi ko luka ye komona ndenge wana na fusu wana ya ndenge bakonzi bazo luka ye akimi na zamba na diamant na ye ake ko batama ake kolala na zamba na 5 heures mutu moko azalaki na ye atindi ye epai ya intérimaire ya gouverneur kwa kende koyebisa ye ke ngai nazali na kimite naza kaka na zamba wa me diamant na yaki nango ba police bazo luka nga yango na kimaki na mwa muke na zamba yango oyo. Intérimaire ya gouverneur atindi mutu wana alobi kende ko benga ye aya awa na ndako na nga. Ye pe aye na 6h juste bakoti na ndako ya intérimaire ya gouverneur. Intérimaire ya gouverneur atuni diamant ngo wapi yango alakisi ye alobi eleki munene eloko boye. Bon fanda wana toluka bango bato ya mine basa ila mikanda po kele koteka oya ozongisa pourcentage. Subitement kaka wana baluba moko bazalaki wana bazosomba diamant baye pa na ye balobi totala batali baluba wana ba proposer $200,000 alobi te le temps bazosolola na baluba wana bazopesa $200,000 mwasi ya gouverneur Olongo Berton aye na ba jipe mibale mbango bakomi wana balobi instruction ya gouverneur Olongo na Kinshasa alobi diamant wana oyo emonani oyo nano emonana na Sankuru te emonani eya awa na Kinshasa makambo ya koteka eza te. Discussion makasi na mwasi ya gouverneur na Krezer papa leki na nga Olomi Lodi na intérimaire ya gouverneur kono eloko alobi soka ateka te gouverneur alobi ekende na Kinshasa. Dimone la teketa Olomi Lodi lambu kumala ne lo centre kalo kenye dadimi njosha umbuchami la kutola nyomi luchungo nande njele mi diamant de akini ne dakoshi wada ki gouverneur Ulungu dande nchwado chala Kinshasa la kachu di milande ndi kunsipote mi dimi mikanga diamant la kayela diamant alantunduka asemine la melo kola wuki wa uyocha bate ndambuva kana bonka nemiko nyaka makumila dikolo la Lusambo du centre ka Lusambo la makama kumila dikolo la kotolo biro wa mine asemine bate ya pakala dikolo la pinju kusho kusha luchungo dan kusha dikachi kana mbewe ye wanji bo la dikolo dingu ambu yukumite nake bon nyangami la police nyangami nyangando wanji wa mine ungu chef de bureau ya mine bati paka membo utonjene ndi ati metenda ka ila diamant lo bureau medimina kukawisha la diamant de kinde la minda ka ila volontairement la so diminkuma la pelikengu naka dimile kiko la lo seno lu kene kakanyangi bula matadi la police ko kana la salai lu chungu nakala ko yakata sare la police
kekene kakawiti taka luchu dimilaka laola te yo kundala ta hindi ludi hole di mochi lulu dulo mochi le huntu ha hali tama aso mala awo bakata ukuma kadon la pinju 5h du matin lambi ya dona ngeso mochi nde kola hangu iko kambala gouverneur mbaka mayuwe yeka nundi la huntu mbashikande la ngelo mbaka mayuwe yeka dimiti ko na lengu nyonso ntumoto lu 5h du matin lanta hiya kachami nyutuute dadi mili ya sécurité on a homa mi dimincha hambibi ahon to ko supporter buyi mi dadi mite njo shaleta ke leta ambisha lukanika na luchungula dimincho adiama dami na langani bo unyoso ha homa mi dimincha heya na ndambu sutumedu yona ngesu ya pa Vitoro Koka ati dimina mu Kolomba choka to wote atombira diama la voane akala uyande che bakata kumila diama lo biro linde le shidi esama we penju ate tonumbito mbaka mudi hula papa leki na ndenge kutala basoda bazingiye na batebele yepe nano abimata na mboka moko ata mbujima ya yebite ata kana nga yebite azuika ka diama pesa mwasi ya gouverneur azui diama atie na sac ya main kota na mutuka alobi na kokende na yo nga moko ndenge nini ngai na ba créer na ngaka mwasi ya gouverneur na kata yo mamuke na lingaka certainement que muto exposer problème mwasi ya gouverneur a vu diamant devant tous les services de l'état. Oui, non devant ba service à l'état bazalaki mais nyonso te quelques services à l'état olobi ba soda bazalaki la police bazalaki oui bato amine bazalaki te OK azui diamant atie na sac à main na ye bazui papa le kalobi nazaki na 25 créseurs tikanga pesanga permission na mema ata 5 personnes to kende na bango pour bazala ba témoin et sika to kende ko teka diamant moi c'est gouverneur alobi jamais kaka yo moko ordre uti likolo gouverneur azana Kinshasa abengi c'est ça il faut kaka yo moko ba kozina biso bazaka banzambe c'est ça il faut koyeba discussion et le kindelo fin de compte aye kondimake zo mutu moko mais ekozala na charge na yo ya charge na ngate charge ya gouverneur te na charge na yo so ba teki diamant yo moko ndio kufutila ba ticket ndio azui mutu moko bon ngane mduna sengi na kende Kisasa ou bien zandeni amemiye bazui ba jeep wana na basoda cortège ti na loja akomi na loja azalaki surveiller azalaki na permission ya kosolola ta na mutu moko na famille te atikala ko papa leki nanga azana 17 enfants na basi na amoni ata mwasi te ata mwana te ba surveiller ye na loja asali infraction pour akangi diamant ouais na tongo avion euti Kinshasa ye ba mati ye na mwasi ya gouverneur na ndeko na ye moko ba ye na Kinshasa kokoma kaka bazokoma na aéroport akuta ngoika sanji na aéroport ni aéroport international ya Njili aéroport ya ngoika sanja za gouverneur ya Kasai Oriental aéroport ya Mbujimai ou bien ya Njili na aéroport international ya Njili oyo ya biso ya Kinshasa wa ngoika sanji atelemi na aéroport place ni na tarmac na kati ya tarmac akomi na tarmac bakuti ngoika sanji mwasi ya gouverneur ndazo pesa rapport alobi diamant yango oyo bakangi kuna ngoika sanji azui diamant atie na veste ali koti sana bango na mutuka bakoti na mutuka banda koya na nzela ti na résidence ya ngoika sanji na diamant atuni pale ngoika sanji atuni pale alobi diamant oyo ya nani alobi ya ngai Olomi Lodi yo moto kangi diamant oyo bon kaka ndenge ofandi wana pesa prix alobi papa awa toza na comptoir to toza na ndako ngai mokangi diamant na lie nanu te banda lobi bayaki na ngai na lie eloko moko te na sokoli mai te opesa nga mwa ngonga to na contacter famille nanga bongo te ya koteka diamant ekomi na maboko na binu na contacter famille yo oyebi te ke diamant eza ya l'état diamant ezali mabanga ya talo ezali ya l'état eza ya yo te d'ailleurs mbeko lobi ndenge wana okomona soko osakani okokufa atelemi apesi ye mbata
nani apesi mbata gouverneur Ngoi Kasanji apesi Olomi Lodi papa leki nanga mbata na kati ya salon na ye banani bazalaki tangu ya betaki bazalaki kaka gouverneur akobeta endeni yo zalaki tozongana parce que omoni makambo toko sala hein papa moni soki boyi na émission na biso c'est parce que vous considérez que les émissions ya ba responsable émission ya vérité émission ya toko sela kabatu makambo te maman yo zalaki tangu le gouverneur Ngoi Kasanji ya Kasai Oriental ozalaki tango azalaki na ndeko Lodi oyo akufi nazalaki oui tango abetaki ozalaki nazalaki ya solo ngai nazalaki lere baye na ina avion baleki ni mbala moko na zamba ya makampani na ndako na soko otali ndako yango okondima teke moko za fana kawa cadre chaise ya plastika bakoti te na ndako ava bakoti na ndako na loja babengi ngai balobi banke leki no asayaki kuna na diamant ya 35 kala balobi naza na numero ya telefone te ye pa aza na numero na ngate na koyeba ndenge nini balobi zela to pesa numero na ye bazwi numero bapesi ngai nga na vi numero wana bakomaki ne samedi dimanche baye kopesa ngai numero lundi na bengi telefone eleki mbala moko ayambi oyamba na kolela nge lobi siko ele ko ni ozolela lobi esika batie ngai eze sika mabe yaya batie sika mabe ngai lobi siko tokokuna na ndenge alobi na yebite nga na yebise bo lobi sala boy tuna o esika batie yo yebisa bango ke na yaki na mwasi na ngai me mwasi na ngai linga komi esika nga nazali bo pesa ngai adresse awa bongo na pesa ye bongo bayelanga mwasi na ngai soko lobi ke nazobenga yaya bakopesa yo adresse te lubaka mwasi na yo ndeye atuni bango lera atuni bapesi adresse na moni abibi ngai nga na bengi alobi yaya ezabu adresse ezabu kalobi sava fanda na zuya ngape na kusani na bandi kutuni na kuti papa moko na kwe azote ngana tuni alobi ah mama na okilingala na yo za mutetela ngalobi na mutetela alobi siko leki no aye kosala nini kuna ngalobi baye na ye koya na ene bake kutika ye kuna aye bilembo kate alobi nga na za mongo blaze wana eza place ya mabe bato bakoma kapinza te na opesa oleki nanga na moto akelo tika wana kwado asuki zona kwado kuna okota yo moko mwana nanga leki nangai akokota kuna te na ina pesa imbanga lobite yo mutetela na kufuti so moto te mwana na ya beminga ti atelo bimero mwana upango wana porte ya rouge kota wana na ke na tindiki porte fungomi na kuti bana mibali na bana basi ba dikali ha batiji ya biloko bamela kabo yele ya kama moni ngai abandi kolela na bite sikolela na biloko nini bamela bamela ba jango ba biloko na banga makasi bamela babangi na bango basi na mibali bazawana ngai sikoyo abandi kolenga lobite tika kolela na yo soki liwa baboma biso mibali kolela te na koti na fani mbule bandi kobeta ngai lobi eloko nto zozela wa ngana ye kuzwa yo tokeni alobi te moyena kende eza te diama ezi epa na bango babotolaki nga diama eza na maboko na bango nani nayebi solution ya diama te moye tokende eza te ngali sikoyo benga bato yango bongo tokende tokomi 14h tokende 15h benga tozoya ti 16h30 gouverneur nani mwana Jelome Boniface aye na leki na ye bakomi wana Boniface yaza nani Boniface aza mutetela aza semeki na ye pe asombaka ba diamant kuna na Kasai akoti mbala moko amoni ngai elonge changer asiliki mbala moko oyo aye kokoma wa ndenge nini aloba aza yaya na ngai nga mutu na landi aya te ndenge nini nga pe na moni papa moni garso yo moni nga changer longi mbala moko tokei to bimi abi tinga lobi ya banda lobi ba yakina ngana zana nzala alobi toke na teni alataki na zamba wana nda zana ngona nzu lokola prisonnier prisonnier nda zalaka bakei tokei alobi tokende na ndako ya gouverneur toke na ndako ya gouverneur ulungu ngana koti bwe na moni bana mibali misato na mwasi ya gouverneur na mwana Jerome Boniface na ulungu na Ngoi Kasanji bango nyonso na kati bango na ye ponga na sina na itaki nako na biso ke toza na maboko ya mwana Jerome na Ngoi na nani gouverneur olo soki bobomi biso leta akolandela bino boboma ye na kati ya ndako likolo ya diamant na epona nini epo zwa mbango na makasi
abeti ndenge basepelaki ndenge batiki chemise nyonso tuku tricot nyonso etenga ndenge bana ko benda ye mwasi ya gouverneur alobi ndenge ozoboya kozwa alobi nga na kozwa $14,000 te bozwa mbongo wana na kozwa te balobi diamant oyo mende omelanga Kabila bazwi diamant balobi batindeli ondambo ya mbongo oyo baya kopesa soko oboyi babomi o mende Kabila batindeli ondambo ya mbongo oyo balobi soka aboyi okufi na alobi na ndimi na kufa yale azungisi banga alobi na ndimi na kufa bobo mangai bozwa diamant na kozwa te abimi bala moko na porte lera abimi bazwi bapesi $1,000 na maboko alobi futa transport nini wana afuta transport akende wapi afuta transport azonga na eloja mendo melanga na Kabila bazwi diamant soka ka boyi babomi menda longwe na makambo ya communication et media akomi na makambo ya diamant balo wana nani alobi mende omelanga gouverneur oyo sepela ndenge zobenga yiwana parce que biso tobenga kesko na ndenge ba chinois gouverneur olungu ngwe kasanzi na mwasi ya gouverneur mwasi ya gouverneur ko sukisa maloba lobi soki ka ko komo na ya mwasi yango ezana na yeba kai kombo te ata yo yebi kombo moi Jeannette Olungu ouais alobi soki ko boyinda mbo ba pesi wana o perdre na onyoso ko yepe Jeannette azamutetela Olongo mutetela Jeannette Olongo mutetela ango ikasanji nde muluba c'est ça oyo mususu ayaki na chikapa mutetela mwana Jerome pe mutetela komo na yenani Boniface ouais OK siko balobi soko ozuite ko perdre nyonso lobi na ndimi na ngai bozwa nga na ki diamant na nga na sala ka kisi te tata Simon Kimbangu mutapesi nga diamant na nga na sambelaka na Kimbangisi bana na sala musali ya diamant famille na nga atamoka kufite ngai na bisike nzambe na pesi ngai mais bino bozwi ke gouvernement bazwi diamant boziki na zwi mbongo te bagomi ngai bozwa diamant nga na ki usimi nzela tobale ku 18h30 kuna mulili nzamba ndako ozoyeba na te ekendako ya mokonzi okoyeba te ondire ya ngai donc eza ndako ya bafere ya baku parce que na bango ya baku ndako mpenza moto afandaka te tobimi wana tobandi kokusana soki toke na yo koyeba ndako yango wana ndako wana na kokoyeba me nazoyeba mpenza liso po zamba mpenza na makampagne kuna nakelaka nzambe moto abanda komema ngai tokoluka yango mama tokokendeka na yo tokoluka malembe puke toyeba il faut mokili eyeba ke eza na bachateau oyo babengi yango nini oyo basalelaka bamesse noire tokodécouvrir yango ne vous en faites pas botia na se tokovérifie tokofouye yango sikoyo tobimi tolingi toya boye mwana Jérôme aye oyo mutuka oyo ngai naleki no tokende oyo yo naleki na ngai bokende ngai lobi tokokende bongo te tokokende nga na ye mutuka moko soki liwa boboma nga na ye leki na nga kokende te nga na tika tokokende nga na nzela moko totelemi aneti 19h moins nde bayekondima tokende nga na ye mutuka wana bangouverneur bango mibale basi batikali kuna na mwasi olongo na ndako na bango basalaka makambo na bango bakotisaki ye bapesaki ye mbongo na maboko ya koyaki toye na biso mwana wana Boniface atambusi biso Kinshasa motumba na butwana tambusi tokobima na nsima ya hôpital ya cinquantenaire nga lobi papa oyo hôpital ya cinquantenaire naomi na Kinshasa malgré na botani watembe na yebi ndambo ya Kinshasa oyo ezo hôpital ya cinquantenaire bimisa biso na prince tokende na biso donc wana zo balola bino kaka bozwa vertige awo balesoka nga lobi nasi na yebi awa toza hôpital ya cinquantenaire zongisa biso na prince tokende o tozela nga lobi naozela nini biso ana lisusu tokeye ti a tourner akeye kobima na biso na 7e mairie nga lobi awa tobimi na 7e mairie o tokende na ndako na ngai toke ide na ndako na ye na 7e mairie tokoti na ndako tokomi ayebisi mwasi na pesa bango biloko balia azwi ji ya plastique na apesi ngai leki na ngai na simbi yanga na mabongo na ndenge na yaki nango ti na ndako na melaki te na tali ndenge babanda kosala soki nga nakendaka te bazaki na station babomi ye baboaki ye nde bazwi diamant likolo ya mbongo esili bazwi mwa loso asani ya boye na morceau misato ya Thomson na poni ezanga mafuta batie likolo azwi donc ba Thomson na poni ezanga mafuta eliamaka na kisasa bakalingi batie likolo ya poni ezanga mafuta mwasi ya wana na 7e mairie limité côté résidentiel ou bien industriel côté ya kati kuna ya pembeni afo koma na onatra donc nazo comprendre oleki cartésien oui na industriel oui sikoyo
biso to nye leki nanga aleka delute ya pamba alobi ya na soko ngolia te ngana benga lobi papa biso to tozoke alobi aza mopaya na ngai ozoke ne wapitika ya lala ngalobi na kotika ye te kuna na tiki ete wana ya kotika ye o na ata na transfer la kopesa bino te ngalobi ata opesi biso te ata na makolo to kokini na kotika ye te programme uzwaki échoué zwa diamant meleki na ngai akotika la te oh mama ya mangala babenga soki nazolo ba mabe c'est que oh bozoke le bozosala na omona clarté wana quand même bozo solo na kitete la entrevue na kitete la ozo interpréter makambo la bimi yango ngana leki nanga toyeti la 7e mairie pe kozwa bisi ya suka ya matete petit victoire tomati okina biso matete tomati sika napana kakuna na ba zamba kuna ya balifa tolali na tonga lobia ya mena la disate tout songa lisusu programme ya diamant na ngai na on a vu solution te ndo do siminzela ina 7e mairie na ndako ya Boniface tokomi kuna oh zela nanu makambo nyonso eza na maboko na ngai ye okobanga nini ngalobi te tuzobanga eloko te mais tala santé na ye aza malamu te esika babombaka 3 jours aliaki eloko ya mabe omoni mutu eloko moko te be oyo nyonso ebandi kovimba ngalobi ngana zofi na ye boye alobi ya na yebi te ngalobi siko ofimbi boye mpo na nini alobi na yebi te nalamuki na bimika boye tofani ana Boniface alobi boye yozonga kedozwa biloko noto kende loja ata na loja hôpital ezali ngalobi awa nde ba appareil mondial nyonso yo ozomeme na loja hôpital ni ya malonga sikona na loja ayeba maladi nini onzo tebani wana nana zomema ye na mwana Jérôme Boniface nda alobi il faut ozonga loja hôpital ya malamu eza kuna eza parce que ayebaki que oyo tosilani na ye olia kufela awa akende komi kufela kuna ça va ngalobi il faut nakende na ye na hôpital nga moko na ikubulwana na kei na ye basali examen na hôpital moko kuna na teta basali examen balobi mama tozonga lobi lisusu na ye apesi $20 basali ba examen balobi resultat lobi na 12h boye tozongi ndako tokomi na ndako alo na tongo lobi tokende na nepa Boniface sima bongo ndako kota na hôpital tokoma na ndako kuna oh mwasa bon alobi Boniface sa kei loji kenda kini na loji aza basu abandi ko siko akene loja ndenge nini atikelinga transport ota atikelinga eloko nini wa akei na loja akei na ye atikiye kale bi papa komo na pasi talo bi ya tozonga na kozonga ndako ngana iko kende na zando na sombeleka ba chemise bongo ya tomba na ya pantalon na chemise ba sokoli ba repasse bana ba balo promuselier alati onge etani yiwana kaka na mido ba pesa ka yiwana ina camarade na afuti batike bazia njo ya cargo afuti batike bazumi mo na loja na aéroport ko koma ya komi Boniface akayeko loba kona alobi ataki diamant ya 35-40 azwa na mbongi bele bokangai na aéroport ko fito akiti basoda bae bakangi bakiti na imbala moko soki na jugement nini soki nini obakenake na ikuna soki esekani nini kimakasi bakena ko tia ikuna bakomi kuna na valise ya bilamba bapanzi nyonso soki bakomona eloko te babetie noko na biso na intérieur ayokisa ngombo nga zungulu mibale atie na singa ateki aye kopesa bango nde baye koya lubi aza na eloko te asalini nyonso wana bazobeta yeke asalini mama nazozonge pa na yo papa nalingi okomplete parce que ere moko nazomona neti nazolota neti naza na vie normale parce que même ceux qui méchanceté ezali je ne comprends rien moto akei na zamba il n'y a pas interdiction ya kotimbola diamant akangi diamant ekomi une infraction lokola moto azoteka bangi alors que bato alotokona zododo bakotikaka bango oyo bazobengaka ye na Kinshasa mais akomi c'est la femme du gouverneur qui vient s'opposer alobi yo moto asalaka intérim nga naza mwasi agouve alelongwa kuna azwi diamant et là où ça me fait très mal implication de deux autorités il y a deux provinces eza lokola oyo auti ya Zimbabwe na Joseph Kabila basangani complot contre makambo moko boye et puis au lieu batekela mutu diamant baproposaki 200 000 et pas muluba moko kuna balobi te il faut kende koteka na Kinshasa ekoma 14 000 mais en dehors de ça mutu ango bazaki kobeta ye pona nini
et suite aye kokufa ndenge nini nalingi o compléter maman oloba ndenge wana parce que to sito lekisi ngonga na biso. Merci papa, merci vraiment mingi parce que ozope sa synthèse ozope c'est kitoko kaka bongo kozonga na yo azongi na loja kobeto babeta ki awa na Kinshasa kobeto babeti ye na loja na ba pression oyo azweke pa ba creuser na ye azalaki lisusu malamu te na ba autorité ya mine nyonso bazoye pa na ye apesa pourcentage. Au contraire moto azwaki kaka $1000 ya transport ya bato mibale bafuti 350 bakei bakomi na loja nde nyonso wana pene oyo amonaki kokota na buloko batekeli ngulu oyoki mama yaya na ndenge apesi historique batekeli ngulu po baya kopesa basoda po batika ye moto akokaki kozonga na mbongo pour que famille na ye se retrouver famille na ye komi koteka même biloko na bango c'est ça pour na kokoma encore plus pauvre suite ya eloko oyo fouiller na basak na yo ya yaki nango bazui ata 100 francs congolais te mutazongi na loja ata na eloko moko te ba fouiller oyoki ozana baboka basoda soka bombaki mbongo ndenge bazali kobeta ye alinga kabisa actuellement Boniface ango parce que kombo ya Boniface zongi mingi il a joué un grand rôle ye bokilo na bino bolobia oui oyo ya bomi oyo ya kufi oyo abali leki ne ba bale leki ne propre nuko za na leki na onde ye leki na ngala ka bala ke leki na ba boti ba ye Boniface squaza azali na Chikapa asala ka trafic avandi na yekali afandi à l'aise mbongo wana ba l'aise roiga sanja afandi à l'aise Marie-Jeanne Olongo afandi à l'aise mais biso to perdre mutu est-ce que bayebi ke mutu angwa sia kufa bayebi yango malamu bayebi donc famille ba tokundi ene toko tozangi ata 100 francs ya kokunda ye bakundi ye na village na etoko kozwa etoko kolinga ye boye kokunda ye bazangi ata eloko ya kokundela ye na mboka mutu na 17 enfants nde basali eti na niveau wana ngai naza mwana ya kulutu na ye ekamwisinga esalinga somo mpona kotala baautorité minene gouverneur lokola gouverneur Olongo nayebi ye bien azali professeur à université na niveau na ye a se traduire akoma kuluna akoma escroc ekamwisinga ye makasi gouverneur Olongo aza na double nationalité aza belge aza pe congolais papa nazoyebisa yo solo je ne peux jamais agir comme ça ata yo moko parce que toyebi quand même mentalité ya bandeko na biso oyo peut-être bavivaka libanda ekeseni na biso jamais okosala eloko ya modèle wana okangi mpenza motema lokola def nalu azokata bato macheti donc obomi parce que soki nayoki explication ya mama malamu place batiaki quelques jours d'abord babongiselaki eloko moko aliaki oyo balobi totindika yake ne mbangu kokufa parce que tout ça ce n'est que l'autopsie qui pouvait établir bamakambo nyonso tu wana ava kufa nzoto nyonso mwindo ndire likala ava kufa azoganga nzoto nyonso mwindo bato babanda kouta mpona bamoyeza te nzoto nyonso mwindo ndenge balingi baconvertire koye soki ezaka balongoli yango yo moko omoni pape babomelingo olobi lodi na ngai batia moye nabenga bino boya koboma na ngai mpe bobomanga na bana na ngai bobomelinga leki na ngai likolo ya mbongo na ye moko bofingi biso bapauvre toza na mutu te pape olobi lodi leki na ngai toaza na zamba liete Boniface oza na bana oza na mwasi gouverneur Olongo oza na baleki lokola ngai le mwasi ya Olongo opanzi makolo po bimisi mwana ndenge mama jele abimisi olomiloni yo na zambi na yo leki na ngai bosalela nga likambo oyo leta mboka eza wapi babomelinga leki na ngai likoyadiama na ye moko twaza na zamba twaza na zamba ndedomelaka uza wapi leki na ngai akeza boye zambi na ngai wana leki na ngai leki na ngai ozongisa ngai diama leki na ngai nakosala perte mibale te mobimba mutu akei diama akei bamikonzi ozwa diama na ngai
gouverneur olongo ya koboma famille nyonso ya bana papa likolo ya diama oyo obolie leki nanga koti mapele likolo ya diama kuto toza bapauvre leki nanga 3 ans na zamba bana 17 ye moko mwana mobali na biso azoluka mpo na biso bobomie nzambe azomona le nzambe na likolo leta na se papa moliere botalelanga likambo oyo bazongisanga diama ya leki na ngai nasengi kara première qualité na boyi nanga ataka sikoto ibe kotianga masase botia nakufa nani na poke ya vi lisusu te nalandaka leki na ngai maloba na ngai ya suka maloba na ngai ya suka bopesa diama na ngai papa bana 17 basi 4 bobomie na nko bobomie na nko nzaba moni bino nangina moko makambo ngo Congo so sala pasi olobi gouverneur comme na lo olongo wana ndeko ya ndeko Basile Olongo Congo yesko aza olongo bon na bité ce qui zaba ndeko bien ka coïncidence parce que cause à la paix bakombo ngana za tambo ezana batambo mususu pe bazalaka moko olobi gouverneur Olongo as un professeur d'université. Paix à vivant en Belgique parce qu'il a la nationalité belge. Double nationalité au Batouba Kolukak. Balobi, c'est contre la loi. Moïse Azam Paya. Alors, Ezakandingwan. De deux, l'autre gouverneur Bozo Tanga, est un gouverneur Ngoïka Sansi. Mais il a terminé en droit quand même. Na uniki na il faut azala mutoyebi mibeko ndenge zali ke mibeko. Et puis kokanga mutema ya kobomisa mutu parce que tozana posa ya kozwa kaka mbongo biso toyebaki que Ngoïka Sanji c'est le deuxième gouverneur riche à Congo après Moïse Katumbi et le toyebaki yango wana après Jacques Mbadu mususu wana nani Jamba Manisa parce que tozali kotanga ba gouverneur ya bambongo Julien Paluku wana batanga kaite alors que force tranquille wana parce que tala ba koltana ba makamususu donc les akuna ba gouverneur na biso bakomanga na bango bariche pamba mais atako koma riche yango bakokoma riche basali complot les deux gouverneurs diyo ya deux gouverneurs associés na bango mwasi na bango pour que baboma mutu bango bazwa kaka mbongo. Est-ce que tokoti koyeba na place nini ye Boniface ayati kokotela na likambo ye pas za gouverneur to za conseiller ayeko bima na film ndeni Boniface ezali azalaka lokola commissionnaire lokola diamant lokola acheteur ya diamant azalaka lokola commissionnaire tanga ayoki ke diamant ekangami kuna yende akotaki na telefone ye azana chikapa akoti na telefone no boteka diamant ya semeki na ngai te nazoya mbango po to ya koya ba valeur ya diamant te boteka diamant ya semeki na ngai te nazoya mbango to bomaye. Oui, parce qu'il faut tout ça là, une lecture normale, non, ça c'est la logique. Mais quand il y a Kishasa boteka te il faut na mona parce que aza semeki na ngai. Mais quand il y a na Kishasa biso bana ya semeki na ye to bazi bengi biso te to yebi yango te. To zali belé na Kishasa to yebi te. Mais ye awuti na chika ba ye apoti na kati nde a s'impliquer na kati ya vente ya diamant wana vente te na kokolo ba vente te parce que diamant wana de ko Eliezer na zo yebisa yo ezali il faut bazongisa biso diamant wana ata ngai na kofi parce que ndenge tozolo baboye bakomona biso ndenge balukaki koboma ye ndenge babomi ye bakoluka pe biso baboma biso ata babomi baboma nyonso ata bakoko na biso bako réclamer diamant wana ata Ngoïka Sanji ata Olongo ata Marie-Jeanne Olongo bango nyonso wana bamata likolo bakitana se ata justice ya se salamité justice ya likolo ko salama ata ya likolo salamité bakoko na biso ba diable bakosala justice ba instance nyonso tokokoma na pauvreté ye Boniface azobenga na téléphone alobi bino kozana mbongo akosomba na ba gouverneur alobi famille ya famille bokozala mesure ya kokoma pa ya kabila pour na ko réclamer diamant na bino alobi noko na bino apoto bokasa aza na eloko akokosala nanga fasi te mpo na mbongo ndeni papa bazongisa nde maloba ya suka bazongisa diamant soki bango bazongisi te nzambe pe
azomona ayibaki te 3 ans na zamba atiki mwasi basi na mis 4 na bana 17 akwati zamba 3 ans baya koboma ye bana na ye balie te biso soki nga nasala ke effort na nga te embela ata na miso ya moni ete na makambo wana nyonso ata nzambe akofinir bango na makambo wana nyonso tofundaki likambo yango na akuchu ana mongo tokei koyebisa akuchu ana mongo, c'est-à-dire association ya batetela nyonso bazali na kati ya republique na bamongo tokei kofunda likambo wana batali commission ad hoc bayekoli likambo wana na point nyonso ndenge ezalaki conclusion yango conclusion bakomaki yango batali ti balobi gouverneur Olongo zongisa diamant conclusion yango wana yango eza na maboko nanga. Est-ce que bango akuchwana mongo ba juriste bazate moko batali ka ndenge wana soki ba avocat soki ba juriste bazali alors ndeko Eliezer na yebite soki batu kaka oyo bakuzwa akuchwana mongo wana kaka ba iletre nde bakotia kuna ba juriste bazali bato minene bazali kuna bayebi makambo nyonso wana bayekola likambo ya diamant wana tango tofundi kuna bayekoli ya gouverneur Olongo aya ko répondre te quand même atinda kikaka intérimaire na ye wana akende ko répondre na kuna na kuchana mongo ye intérimaire wa azalaka kuna na Lusambo esika tango ba botola ki papa le kina ngai diamant apesi mwasi ya gouverneur kaka ye intérimaire wana kaka yende ba délégué ki awa akende ko répondre na kuchana mongo ye ake ya répondre kuna ba yebisi ye benga mutu wana aya kopesa biso basango wana lokola atikali kuna na mboka benga ye alobi dans 2 jours nazo ya na ye dans 2 jours azonga ki lisusu te akendeki Belgique abenga ki ete les Belges akendeki Belgique ndenge toyokaki sango parce que na kuna na commission wana biso tozalaki te tokendeki kaka kopesa sango kuna ke voilà babotoli biso eloko ya munene oyo ekokaki koconstruire ata mwa muke ata mwa ndako ya tole moko papa batongela biso famille pauvre mais ekei kaka ndenge wana 35 carats papa na ngai estimation na intérieur 35 carats mais na ndenge nga na yebi mukola liboso ba telefonaki balobaki au-delà de 40 carats ezali nanu a vérifier faut koyebana di aya munene ndenge wana ata wapi okende koteka soko représenter yango ekoyebana bana tisa biso esika nini batekaki e valeur nini oyo ezalaki nango ezali patrimoine munene ya république. Merci. Merci papa. Maman, nazo pesa yo 1 minute. 1 minute oyo. Ozo lancer message d'abord batangi Lambert Mende. Biso to benga ke Lambert Mende. Bino ko benga ke na. Kangangelo. Umalanga. Alors, message moko opesi na Mende na kitetela. Na Cheo Kitundu na kitetela. Na Moïse Kanga na kitetela. Na Jean-Charles Okoto na kitetela. Na Molière le Malemba na kitetela. Donc Olenga Nkoi azana sensa na kitetela. Emery Okunji na kitetela bayoka ke batetela bakomi kolia na bango bomande koyo njinda système. Basile Olongo Pongo na kitetela. Moi message muke kaka dans 1 minute otali caméra po biso tozaka batu pam na bakomba na te na olo baboyi e wandi tia wantetela wane woka keneka tami waka ya kenkosa mi wote ya diamant dande da 35 carats première qualité kata mi di minte mendo melanga shoki tondo nani Moïse Kanga bino nyoso o natanga Basile Olongo bo benga Olenga Nkoi bofanda bozilanga yi diamant botetela nyo cha omedi konga diamant donande unye ya diamant da 5 carats da 35 carats bakaoye diamant antota la perte ka oya hende otono tonvo po diamant cho kana bon salone hatoka ya diamant nzambie ko mena nde havi diamant 3 ans okonda ento yanga diamant waka adambo yaka ko von kasha ko bonja diamant menzambi halangi ongo sondo veloja waka oye diamant waka oye mendo melanga nyoto ka oye diamant o mende ale pauvre wola wangaso bonifaza alobi atewe wola hatoka njia dossier da diamant ongo yemi
oye nie wanji wamende da diama waka yo med konga diama do nande baka yo med konga lumpaka diama do nande baka oye lambere diama batoko ye diama ontonvo ko diama ncho ha salema kanga yabo shwa onya shongo nzambie ko omenyi ha koke salema ngas osoke oteketa mwanko melo diama keso ohomba mende omela anga wanji tia wantetela wane woki wane wenyi motoka oye diama daso olomi lodi wako yake daka woshi diama wako le shengo ke kola akandavu watoka oye diama da 35 kara première qualité. Ok, kao. Sankuru mobimba yende kutani bosa ukanga diama ya munene. Kao mama. Waka oje diama. Bozongisa diama. 30 secondes. Merci beaucoup. Dimi l'école teketalo tetela. Da anawa tetela chie. Vile la Kishasa u hanjonle da anja wotondo wa hokame dimena. Dikambo ne kema dikambo da wokaso kitela akete. Parce que gouverneur olongo on tetela ono sembungi. Mbeya kamidi mena mbeya ka famille kaso di mena ambo shama kalolo ndula akiso no famille kaso aka ndo to ka kala salo menjaji. Raisonner di mena kalo yelo kololo Congo osa diama kalo ya selole konda kalo ya malole konda diama da kiso do shiye wela wade associé lo se kayele ngo ikasanji sala be ko che da njo arachete kambone be ko professeur choqué ya ka dimena qualité ya ke yeke fula oto ke chila be to kalo ya diama parce que hatoto kome wa cheso hawoto kome akana so hawoto kome tayo yela diamant ne polo kanga wetu daka che diamant da yoyela chote kana yangwalo hedi bembe ka bien shankana yangwalo hedi hatoto kome nyanga diamant da kiso e dimi nomba kale wa autorité te ko wa ministre fula ukuyaka she ukitondo eko ukuyaka Lambert Mende eko ukuyaka Moïse Kanga eko uko ukuyaka Jean-Charles Okoto eko te ko la olongo Basile oui ko akongwane che ukuyaka olengankoyi ko olenga ko wanje asensa Molière papa Molière emembe yaka Emery Okonji eko kwefula kene che ko paka olongo Basile kayo eta wombosa aluba kombosa ndo yema ya dikuta yaka kuke atetela kimbika lodu ko chato kala aluba ko nyumbo he ato asoche nyuchika nyoto heke yema ya dikuta sho ato kawe yema ya diamant ya kiso ya famille kele to kikanga yema ya lutula ne sha sewola batawonde batandende Basile olongo Berto olongo ati sha sewola hatuto konje possibilité ka jo sambao mais sho kanga hatu sambanyu zambieko ba cheso weko odimo penga ndo weko Ciao. Voilà bandeko balandière moko nasala ga soki nazoka émission bandina kitetela posa okata ezate parce que on a onction ezoya. Mais loko nazo kamwa dans tout ça ils ont un niveau ya méchanceté comme na mboka o. Oh Berton Olongo, hein? Balobi c'est un professeur d'université, sommet à connaissances scientifiques. En plus de ça, c'est un Belge. Ayebi comment les choses se font ailleurs, même pas ba Belge yango. Hein? Okokuta peut-être Belge à côté à ba Wallon parce que ba Wanande bazaka bégoïste. Ba flamand Flandre nde zakarish balinga kakeza la riche mais okoya ko tangisa makila ya ba pauvre parce que boza ba pauvre botika la ba pauvre ata soki ndamba pamboli bino biso kotoko botola bino botika la na condition ça fait très mal. Ça fait mal quand j'ai entendu encore le nom du gouverneur Ngoïka Sanji qui n'est pas un gouverneur minable yake azange loko Ngoïka Sanji azana mbongo. C'est un diamantaire, il y a depuis Calavan comme gouverneur. Il est censé avoir beaucoup de moyens. Mais dans cet élément, nous découvrons beaucoup de choses. Il y a Liboso, ce sont les officiels qui facilitent les fraudes. N'a niveau nyonso. Pour bref, c'est un gouverneur qui va tendre sur la piste pour qu'il va payer ses diamants les canangos parce qu'il va contrôler tes mongo kokota na kesa litate. Élément important à souligner.
Deuxième élément qu'il faut souligner, na makambu oyo. Eza kola kisake, biso lokola toza na pouvoir, biso to komi l'État, la confusion entre les personnes, les individus à l'État. Yango moni bato bazo bang, wana nde kwa colonel, donc colonel wana ya komi l'État. Alors que l'État, nenge biso to yekola yango, eza boyokani ya biso nyonso to tia en place une organisation, ya keto mener une vie équilibrée, ce qu'on appelle l'intérêt général. Les autorités qui sont censées sécuriser Batuna Biloko na Bango, Bango Bako Botolaka, deux gouverneurs, Ngoïka Sanj, na Olongo Berton, le belge congolais. Yami Bale Bande Konangai, Yami Satu, na Makambo Tokoyoka. Donc, Mutu Akokoma Oyo Soti Boniface. Boni Boye, Balobi, Boni Boye, Balobi Boniface. Nzokande Boniface Azagana 7e rue na Limité, na Kingabo. Aye, quel que soit lien au ezali à Tibo Kilo, et à l'éto liquidé, il y a à moins 20 000 dans la poche. Au condiment qu'on portait makila pour 20 000 $. Quatrième élément, révélation dans ce élément oyo, makamuna loba kanabino. Ba gouverneur ya Congo bazalaka ba résident na Kinshasa, bakendaka ba province mission. Bango mibale ba se retrouver à Ndengeni. Ya Sankuru na Kinshasa, ya Kasai na Kinshasa, bazala kakao. Oyo okokuta bango na ba Fleuve Congo hotel wana kako bina na bana mike. Bakenda kaseko kende mission. Olie ba bongisa ba province na bango te ba ko bongisa te. Rien ne va. Yango ba vanda place wana ka système ya retour. Batini mongo bo bongisa province azu yango atindeli ba parrain na ye na Kinshasa. Toli ambongo. Mboke kufu. Est-ce qu'on peut faire le bilan? Je m'arrête là, Naboy Kosala. Pour continuer à commenter, vous avez droit à une réponse. Ceux qui ont balobi, bakosi. Mais ceux qui ont balobi, bakosi te, et que bino bakonzindenge bozawana, boko se taire. Ça sera un silence coupable. Et moi je dis, vous allez entendre un jour que batu babumani. Parce que y a Boniface wana, y a Moutetela, oh batetela. Mokolo akoya na loja bandeko ya ba oyo, bakotika ye kaka parce que y a zayanke. Parce qu'il y a Melaka Batu. Mais tout va au coup. C'est maintenant que l'État doit anticiper et doit comprendre. Nous savons comment ça fonctionne. Et Zandeba, implication, lien, chaîne Moulaï, il y a des tournements. Et Kobandana, c'est Mati. On est infiltré jusqu'au sommet de l'État. Émission Toko Sarango na Kinshasa. Libanda Bakoyo Kayango. Toutes les autorités Bokolobate que tu es quitté, bas service Nabino, il ne faut pas baser la caca. Et les airs à lobby au moins enregistré pas le Mukamate pas la Chambula Raïs. Apa kuna kuchambula Raïs, nous kusema ukweli hapa. Dis-moi que Bandeko, maman na papa Owa Emi Bali, va monter un complot à Koko, c'est la gouverneur Ngoïka Sanji, na gouverneur Olongo Makambo. Mais Awa, ba copier Bino, si c'était une lettre, vous êtes copié. Moïse Kanga, tout le monde a quitté Kunati. Et pas na bino ezo kufa, oza n'importe qui te na mboka oyo. Place mungongo ya bato e koko mateo koko misango. Bosa la semblante. Chez Okitundu. Pas question que diplomatie marche pas na bino bato bazo kufa. Lambert Mende o Malanga. Ezaka ka ko défendre awate. Il faut défendre pe bisika ba votaka yo ba électeur na yo bango ngatambo yanga nani Jean-Charles Okoto Lola Kombe donc ekozala soni moko makamunga na monaka kandenge na monaki bato mai ndombe bato ba disparaître soki combien na mai ndombe bango ba ko binaka après komona lobi nous les leaders nous les notables de mai ndombe tale longa ba notable ba makambo aboyende to yeba ka ba notable ba makambo aboyende to yeba ka ba responsable ba makambo soki bo trouver solution ngai yanga musalesi. Bien au contraire, bozo liamini yake. To sala yenini, boko sala nganini, rien, boko sala nga. Oza intouchable, na intouchable go. Oui bagati. Celui qui marche dans la vérité à la intouchable, na inventé le mon côté bayina makam. Et to komene banquette Boniface na ko filmer ndako na yo na 7e rue. To kenena maman butu Alexandre. Ceux qui solution zoamité.
tokomata na caméra ti place wana bien mama oyo basalaka bamisa moko ya soki ndenge nini et puis olakisi nga place okutaki bato bazomela badiamba wana motema pasi mais soki solution ekozala malamu soki solution ekozwama te nous vous promettons d'accompagner cette famille pauvre comme nous autres pauvres jusqu'à ce que ata jugement ya mokili esali te un jour jugement mosusu ekosala tomonani merci hein,